offrande na ye. Alors différence ezalaki libible elobi nzambe ntango atali offrande oyo Abel apesaki epai na ye, Seigneur amonaki disponibilité ya motema ya Abel. Amen. Amen. Yango mpe toyebi nzambe asepelaki na offrande ya Abel. Pesa amen. Mais Kayan azwaki kaka oyo ye mo bamonaki efo azwa yango akenaki kopesa nzambe comme offrande na ye. Alors différence ezalaki libible elobi nzambe ntango atali offrande oyo Abel apesaki epai na ye, Seigneur amonaki disponibilité ya motema ya Abel. Amen. Yango mpe toyebi nzambe asepelaki na offrande ya Abel. Pesa amen. Voilà la famille, bonjour, bonsoir, ça dépend, il y a RO émission la biso, écoutez l'émission la famille, vraiment, la pesibino mboti, partout vous êtes dans le monde entier, et puis na yemoko balobi maman pasteur. Maman, comment Poutine de l'écriture belle vie la patrona. Vraiment, bah, gros bisous à toi, maman. Et puis, na famille Bota Mobimba, partout vous êtes, dans le monde entier. Na pesi bino mbote ngande kona bino vraiment moko ya famille Bota na pesi bino mbote bisika wapi bozwami et puis na singi na bande kona biso nyonso o bakoti pour la première fois bo s'abonner na famille Bota News télévision vraiment eye na makambo ebele famille Bota eye vraiment pona ba famille Bota Mobimba pona ba batu nyonso balingaka belle vie la patrona na bino pe bolingaka ete vraiment biso to linga bino ya trop to lela bino ya trop vraiment ba o pe balingi biso to linga bino kaka parce que devoir na biso za to lingana o ezeli nzambe atikela biso vraiment il faut to lingana yo soko lingi ngai te eza problème na yo moko yo soko lingi la patrona te eza problème na yo biso to za ta na problème moko te balobi okoyoka gu voilà la famille vraiment to yeli bino kaka o ezeli la patrona balobi Poutine na bango vraiment na mode balobi mode prédication wow. La patronne a tapé bandeko na ngai. Je vous dis, cette dame a un talent moko impossible. Belle vie balobi aza mwana ya nzambe. Boso mwana te bilembono ezo la kisama vraiment o ezaki mutu ayebi Bible très bien azo ko décortiquer o ezali ba valeur na ye o aza nango eza kati na ye même à travers ko pesa biso message na ba film vraiment eza vraiment kitoko makasi et sepelisa kinga na baki non pourquoi pas na ko memela ya ngai famille Bota ba ya ko mona o ezali Poutine de l'écriture avec les jours à venir tout mona makambo o Poutine azali ko sala vraiment ezo sala biso plaisir parce que yi asalaka toujours makambo ya malamu bande kolanga ezaki vraiment façon moko ya ko pesa biso pe information ezaka o mais kopesa biso information vraiment to yebana kokota na ba film na biso ces derniers temps tozota la film bien te vraiment famille Bota to telema soki biso to ekota la film te eza na bato mosusu te oyo bakokoya kotala film eza kaka biso nde oyo mutu tozali ya famille Bota biso wana oyo tolingaka belle vie la patrona toza bato tokoki kokota la film mpona totala film na biso Torgnol, voilà balobi Torgnol nde makambo bandeko na nga film oyo epesi nga pasi bandeko komona Tegra lelo akomi na zemi bandeko na ngai tala vie ya mutu ndenge ezokende tala vie ya mwana oyo niveau ezokende le bandeko na nga tokosuka wapi tokosuka wapi zemi wana awa papa Serge na mama Ani bayebi ki akomi na zemi bazwi na charge ya mutu sikoyo akomi su na zemi bandeko na nga ekozala boni vraiment lelo tozozwa 7e épisode bandeko na nga tokota 7e épisode déjà esko banda lelo vraiment tozala wana ebele mpona kotala film na biso bandeko na nga tokota tozapete totalaka air na biso ya film na biso bandaka 16h30 et bandaka 16h30 te on film ezo banda 16h30 tozala déjà pembeni bandeko na nga atozala musala atozala ozokumba okoti kotia yango pasi nga nasalaka yango
okoti ka obiki ere koki okoti na yo ozokumba na yo ozosala misala na yo otie film ezoleka nango vraiment ekosala biso bien ekosala poutine kitoko makasi parce que eza façon ya kosoutenir ye kaka ndenge nalobaka ntango tozotia bafilme na biso eza meilleure façon ntango tozotala bafilme pardon eza meilleure façon ya kosoutenir Belvi Kandila patrona mais soki tozotala bafilme te wana vraiment soutenir ye te parce que tant tozoya kolobela ye tozoya kodéfendre ye eza mpe mpona kodéfendre bafilme na ye azosala soki lelo tozwi occasion to courage ya koya kolobela Poutine c'est parce que toyebelaki à travers bafilme wana nde todécouvraki qui est Poutine qui est Belvi Kandila patron alors bandeko na nga il faut tokotaka na bafilme wana ata tozoya kodéfendre ye mais bafilme na biso eza important parce que bafilme wana nde mutu ezosala Poutine azala oyo aza lelo alors ceux qui vraiment tolingi ye tokota na bafilme ceux qui vraiment tolingi ye tokende kotala filme na biso famille Libota nazolobela vraiment mingi famille Libota parce que biso nde mutu tokopesa Belvi main fort tokopesa main forte vraiment na musala azali kosala soki biso lelo tozotala lisusu te tokomi kopréféré mingi kokota na baémission ekozala kitoko te ekosala bien te bandeko na nga totelema tobouge parce que soki ezokontinue boye tokozala lisusu na mesure ya koya kotia baémission te pour que tozwa temps ya kotala bafilme na biso ozomona alors soki bolingi vraiment excusez-nga soki bolingi vraiment que totiaka bafilme na biso e totiaka baémission pe en tout cas tosala effort tokenda kokota na bafilme tolanda bafilme na biso ekosala biso elengi makasi ekosala pe Belvi elengi ekosala ye vraiment plaisir bandeko ezalaki message na nga oyo nazolobela chaque jour na bémission na nga nazo vraiment beta fete na likambo wana nazosala appel na likambo ya kotia ya kotala bafilme na biso parce que soki totali te eza na bato mosusu te oyo bakoki koya kotala na place na biso vraiment il faut tosala yango ekosala biso vraiment elengi bandeko na ngai ekosala biso vraiment plaisir bandeko na nga tokende kokota lelo na filme na biso filme wana ça chauffe bandeko ezochauffe tozoyeba te mwana oyo sort na ye ekozala ndenge nini sort ya Tigra ekozala ndenge nini bandeko na nga tala azobota azokoma mère parce que na ndako azali bakopermettre ete alongola zemi alors il faut Tigra abota alors ekozala ndenge nini bandeko na nga tokende vraiment kokota na lombangu à suivre tokota tokende kotala filme na biso vraiment ekosala biso plaisir toyeba suite eza ndenge nini nga nazolinga vraiment kopesa baprécision ebele te na filme oyo nazokoflashe kaka parce que naza na besoin tokende vraiment kotala filme na biso alors na suka ya filme na biso nde tokoya kosala analyse tokotia téléphone ouvert tokotia vraiment bato na mutu bapesa baargument na bango baloba oyo eza préoccupation eleki eloko nini leçon nini ozwi na filme na biso vraiment tokokende nango bongo s'il y a aussi des remarques à faire on va les faire pour que Poutine na biso akende kaka liboso parce que musala nyonso emeritaka critique pe emeritaka un bravo donc tokosala yango pour que toyeba Poutine na biso ayeba pe kozwa ba remarque soki ezali pour soki ezala yango pete ezate mais soki ezali tokosala yango pourquoi pas pour que notre Poutine a toujours dès l'avant. S'il y a des suggestions, on va les dire parce que tout la posa musala ya Belvi et qui est liboso. Bande kolanga na makambo ils les canaux réseaux sociaux au tozomona eza likambo ya keto, eza likambo ya jalousie nga na lobaka yango. Donc Belvi aza tellement jalousie pas batu nyonso wana ba vandelier ba mona ndenge élévation ya Belvi et puis ça batu mutema keto. Batu ba sepela na élévation ya Belvi te yango moni Belvi azo sibir o nyonso azo sibir mais to mitungisa mate parce que babamba kaka libanga na manga ya kotela babamba libanga na manga ya kotela tu bozomona bazo bamba Belvi mabanga c'est parce que aza manga ya kotela o mutu ça na posa azwa yango alia alors il faut vraiment bisonde tozala prudente même na ba commentaire na biso to pesa bango accepter ceux qui basali ba mission na bango o kota o cha commenter to pesa bango accepter
ozomona topesa bango accepter na commentaire moko ya mabe biso famille libota toza bien éduqué toza vraiment bien éduqué façon na biso ya vivre eza façon na bango te façon na biso ya komonela makambo eza façon bango bamonela makambo te façon na biso ya koagir eza façon bango baagisaka te alors il faut tozala vraiment prudent parce que eza na bato bazoluka batia mitambo na bafane ya belle vie pour que barépondre baloba mabe mpo baprofite na nsima yango alors toza na besoin vraiment te bango baprofite na maloba na biso bango baprofite na mwa eloko mo boyokoki kobima kati na biso toza na posa te baprofite la famille vraiment tozala sage tant tozorépondre tant tozokota na bacommentaire tozala sage bomonaki na ute kotiela bino bacommentaire lobi na video ya lobi oyo ya bakuku ndenge bakomaki donc baza déjà vraiment déci kaka ndenge nalobaka eza na bakuku oyo baza intelligent bazalaka na kati voilà la famille natiki biso vraiment to s'abonner to partager quant à moi je vous laisse